Jazzy Mumbaya, choo choo choo. Jazzy Mumbaya, Jazzy Mumbaya, choo choo choo. Jazzy Mumbaya. Ni pas Zalaki. Yoyo Kasserole Azalaki. Yoyo Kasserole Azalaki. C'est mission. Akei. Mi bale. Yo nanga. Choo choo choo. Yo nanga. Choo. Nani azalaki na 23h na ba sisa émission. Yoyo Kasserole. Azalaki ni. Ya kendaki. Akendaki na ye. Ba yo zo akei. Yo akendaki yo Kasserole. Kena muto yo. Photo moko utiko bima mikolo yo. Tout le monde a vu faire une photo. Et ça fait la même analyse, on a la même photo. Voilà, token de photo, on a une photo, une photo, ça bongo Abedachou, voilà. Bakolo Rotana. Oh, ça na ville on a Gombe. Voilà. Bakanga photo na ferré. Et comme il Abedachou a commis muta ferré. En tout cas, on a Alda. Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbuna Film avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon cata avec de bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Alda. Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbuna Film avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon cata avec de bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Voilà, merci bandeko bakolanda biso un peu partout dans le monde entier ndeka to sola na bino lelo toza awa po toyebi ke makambo ko mikoleke be na mboka na biso makambo ko mikoleke be na milieu musical alors lelo to solo la sous na Ken Piana to sala analyse moko ya mukesi makambo zo leka ya ba bureau ya ba musicien to ko solo na Ken Piana to yeba musicien aluka ka bureau to bureau nda aluka ka musicien emporter la bureau nini to bureau emporter la musicien nini po lelo to mona ba bureau ebele ba koma lokwa ba mikala ba musicien mais il y a aussi des bureaux oyo bazala déjà ba patron avoir kutana ba musicien na
bango. Donc ça ba bureau mususu ba géraka ba musicien et ça la bureau mususu ba musicien ba géraka. Alors lelo toko so wana kani piana po te komona analyse me ko le kamikolo oyo ya bande ko na biso mi bale ba te ko sala. Balobaki mabesi ba bureau. Alors lelo toko so wana ken na ko expliquer biso ba rôle ya ba bureau mususu na ba orchestre. Alors ken piana bonjour. Ouais, bonjour, je reste Malele, bonjour. Bandeko tout Hollande biso partout à travers le monde. En tout cas, les longs mois, monsieur Zamakasi, je reste Malele. Yango che kagoul talo benga Malele yaka to kende kota mai. Mais oui, tout ça l'émission Pembeni à Fleuve pour il faut répondre ba ingra ba ignare. Faut ça la ngopena Pembeni à mai pour ces émission moko na kanda mabe. Oui, ken ozana kanda lelo ba analyse comme analyse to éviter ce comme ba critique. Lelo ba fois ça analyse ba comme critiquer tellement tu as vu que ba chroniqueur rebelle ba comment que luka ba pantalon pour ba musicien ba comment que luka ba voyage pour ba musicien à quoi que ça la critique ou lié à ça la analyse au lieu à analyser que musicien oyo makamne que ndebete meilleur oya à critiquer alors ken pena toi tu comment na mikolo mileki awa ndeko na biso jazz kavulu na ndeko na biso Mumbaya bazaki Mumbaya jazz bazaki na il a fait à 4 personnes na plateau basala qui analyse moko ya kolobake ba bureau pour te comment yo na habite so informé voilà bureau ya fali pour pas to bengi na kombo ya sule kauka moi eloko mo salamaki na spirit na boîte ya spirit chaque jour anniversaire ya ndeko moko bengi saki bango et salama salaki moi makelele sule na petit na ye Francis o azamoko mwana ya ave na biso tario et salaki moi makelele mais eko bimake Soula Salaki Angopo, abonde la fali voyage, n'habite ken piano. Merci, je reste Malele. Premièrement, na expliqué déjà Batouya Mokili. Nalobango chaque fois que un PD a la jamais analyse. Un PD a concentré na analyse. En plus, il a expliqué sur ce bandego tout. O bazolanda biso mutu o yabimarana PD azape na mayele ya kosala analyse te. Yango mona ka ba émission analyse pona kosala ngo senga mutu aza poser. Mutu oyo en analyste aza mutu afuya ka information, mutu azo information mutu na source. Pona kosala information, kosala analyse sur mutu. Il faut que lukoye bananu mutu. O se renseigner ata. Mutu avivaka ndeni, mutu ovina ezala ndenge nini. Mais lelo côté la ndeko na biso Mumbaya, côté la ndeko na biso jazz. Bazali bato bazo mériter kosala ba analyse te. Bango bazali bato oyo bazo mériter kosala peut-être ba théâtre ba maboke. Nandeni ken piano. Kozonete analyse oyo lelo bengi singa to sala émission o ndeko jazz na ndeko Mumbaya basala ki eza ba faux analyse ba faux analyse moko ya bêtise mais selon bango eza que tellement papa chéri na fali pour ba mikolo bazala moi mes attentes soulé asala ki ngo bongo po muté ba beta ki faut préciser oh soulé beta ki po azale ki pas soulé to lo bango bongo mais ngana oyebisa yo ngape na tala ki émission na jira simalele ndeko na biso jazz na Mumbaya parce que nous avons l'émission ya loba tout monde ba bureau ya jibe na ba bureau a fali ba mais c'est faux et archi faux Soule kauka na leki na yeo abeta ki wana na ni Francis za mwana vient na biso tario tario wana zali leki ya soule abeta ki nde leki na ye en plus il lobby nango soule akei komona papa tario ba sololi alobi non leki na nga manka ki ngai soko yoki li solo na beta ki leki na nga po leki na nga manka nga apesi ba raison mais il paraît papa tario pas za ki wana place mamango le kaki ba ko bisa soule après que papa tario so beta ye papa tario azalaki ah ouais papa tario azalaki azalaki amona ke na mwana na ye a marché mabe mais ndeko na biso jazz alinga kwa misango lisolo moko boye neti ba bureau ya fali na ba bureau ya jibe ba bundaki c'est qu'il y a un problème fali pour pana papa chéri bazaka na problème té mais ce que bango ba bimisi un problème nini ke bazaka na problème ce qui bango ba lobby fali na jibe mpia na bazaka na problème ba pesa biso ba raison problème mango siko air soule azo beta leki na ye Francis wana air ba soule azo beta ye ba Patrick Kadogo ba Trésor Banza baza ba pire petit ajibe bazalaki pourquoi ba côté ya bitumba ngote so ezala pena bitumba so ezala ke soule azala a corriger ki leki na ete so ezala ki bitumba ya bato BCBG na bato ya F victime afali il fallait ki ba Patrick Kadogo pe ba kota ba Patrick Kadogo ba kota ete po makambo ya soule na leki na e bango moya ba kota ezate mais quelque chose étonnante ba lobi soula sala ki ngo pa bonde la fali voyage pour fala futele ndaku fala mema e poto bon ngape na landaki ba jazz na Mumbaya ndenge ba loba ba bureau ba musicien ba sala ka mingi biloko wana pona ko flatter ba artiste musicien yango nde point faible o ezwa ba musicien po ba futela bango bandaku ba mema bango ba voyage po ba zwa ndenga ko lia ndenga ko futa transport ndenga ko somba car jazz ozali
Fali vraiment analyste était salaka musala na yo salaka soki nga na simbiki si ba singa na bando bimana ba mibali na luki na ngayo na ndenge ya kimia en tout cas ndeko na nga Jazz vérifier kana na information moni Soulé Soulé depuis ya botama ayebi vi ya kilocataire ta yoka na yeka batu batu bafutela ka Soulé premier ndako na ye asomba appartement munene za wana na ville Soulé za mwana lemba tokolo ba famille Soulé awa tewe za TV Soulé lemba matete zela lemba matete deuxième ndako ya Soulé eza place Soulé afandaka na cité du fleuve babe fana na ndako afali non cité du fleuve ezali ndako ya Soulé eza ndako ya Soulé Soulé asomba ndako na ye Soulé za mutanzala te ki amitié ya Soulé na Fali place babanda tokota na biso masolo wana te baza ba ami ya depuis kala Soulé na Fali za nango likambo ya intérêt te Fali akangama na Soulé pour intérêt te Soulé pa ya pa Fali pour intérêt te ezali ba patron mibale bakutana bafandisi idéologie take ba ami côté moninga zo matana musique côté oyo ndeko na biso Soulé azana ba entreprise na ye azana ba ONG na ye ye pazo sala makambo ne minene omoni ba biloko oyo ezali ko luka ba division entre Fali pour pendant ndeko na ye Soulé Soulé kauka aza patron o Fali ayebi Fali pe aza millionnaire oh Soulé ayebi parce que tu comparer pe Soulé na Fali na ba bien te pour Fali azali déjà millionnaire a commis déjà musika mais Fali ayebi débit na bango ya ki amitié ndenge babanda alors soki Soulé abeti leki na ye botika kozwa yo na nuposo Soulé pena ndenge ezalaka wana batu ya pembe pena ba préférer pena vie ya makofi vraiment te babundaka te po banga mwasi ne kotika na nzoto esa Vetario aza pire vieux ya Soulé en plus il faut ba que petit na ye pe Francis na Soulé qui amitié na bayebani relation na bango eza petit na ye relation 8 ans bayebani depuis 8 ans bayebani eza kutu makambo zo concerné BCBGT alors sikoyo tango zo bima kena ba bureau ya Fali na ba bureau ya Jibe bazo bunda so po bango bani ba confirmer biso kena Jibe na Fali bayoka na kate mais Jibe na Fali baza un problème mon côté Jibe azali ya Fali baza un problème mon côté en plus makambo eleki ezo concerné JBT et concerné pe président Fali pe na eloko te siko soki yo osakani nanga so ozalaka même pi petit awera oyo sali makambo nga na CP nango te taki soki nga na grand frère soki na corriger yo ndela siki ngai na ye ko bunisa mutawera non mais tozala clair tozala logique siko yo est-ce que Soulé ayebi pe Mombaya to ayebi pe Jazz Mombaya azali garçon moko boye batindela batu vidéo ya babuzo basali pona Soulé balo ba garçon moko Jazz ayambaki ya mabunde belé boye nde Mombaya référence ba pese la Mombaya za mabunde donc Mombaya aza garçon moko boye bon ye na Jazz bayebani ba relation na bango po bango batambolaka butu eyebanaka te entre bango mibale makambo basala na butu eyebanaka nango te eyebanaka te relation na bango wana eyebanaka te nga na totambolaka mais tokoma ti na niveau te ke Jires Malelo olala na mbetu na nga lisusu jamais wana to suka kana 23h yo koti chez yo ngapela koti chez ngai parce que net oyebi lisolo ezala so Jazz abengi Mombaya même 0 Mombaya otika mwasi ne na mbetu ake na ye kolala pa Jazz donc ba relation na bino to kota ngote mais bo soigner nzambe na likolo azotala bino ayebi ba relation na bino biso bato mokili to yebi te alors avant ya koloba na bakombo ya bato neti ba Soulé azali na patron ayebi atikala ko futela te o Soulé mukala botalaka ba conférence ya minene Soulé akendaka te en dehors kutu ya orchestre Soulé akendaka ba conférence ya minene mais oui akendaka ba conférence akendaka ba conférence tina ba États-Unis siko ebimara mabe soki biso to lobby o no ken pia na wana ba komo laksa nini so herbo otumola batu na biso parce que ngai soki nakutani nanga na Fali te même Soulé soki na problème bato ba edaka biso neti ba Soulé okendo toucher nga vraiment Soulé nga na fandi nanga kimia Jazz bosala maseki na bino na batu mususu ko maseki s'il vous plaît vraiment Jazz maseki na bino ezala beaucoup plus un peu na ba limite parce que ba biso to protéger ka pe ba oya biso ba boss neti Junior Mawete na kolinga mutasa ese maseki ya boete ba prince ya weli na kolinga mutame maye na ba salje ote Soulé kaka o ba oloba o Soulé flatteur Soulé to sala anniversaire ya munene ya mwana na ye ba mona ba image to monaki mama Ketchup ayaki na bana Fali siko
siko muto yo aflataka muto azasemba alukaka mbongo pa fali est-ce que fala otika bana na ye na mwasi na ye aya na fête oyo muto anaza na eloko te muto aza flatteur na pembeni ya artiste est-ce que artiste apese vraiment ba considération ya bongo ke na fête exemple mo simple net mikolo su nani akoma kangama na Fabrica Citron nani comme nani ye jazz anniversaire ya mwana jazz Fabrica so mwasi na ye na bana ba uti akotika la koyate ko salema jamais parce que ayibika ya jasemba asenga ye akotika la pe ko salema te ko kende kutu musika te jazz ngwa sika za pe na bana ngo zolo bana donc etika la nango pe ko salema te soki jazz azana mayo ebotisaka bana là ça va en tout cas gloire à Dieu mais jazz na ndimite ke na habité mais ken ezobima ke lelo makambu sous solo na makambu oyo ekomi makambu ya ba qui parti pris. Je suis avec Papa Edo. Kiki, j'espère que tu vas bien. Je te fais plein de gros bisous. Maman Lupango, moi je t'appelle Maman Lupango, c'est rien. Maman Lupango, ouais. Ok, Maman Lupango. T'as vu Kiki? T'as vu Papa Edo? Il te souhaite bonne année là où tu es. Beaucoup de bonnes choses. Bisous bébé. Kana muto yo photo moko utiko bima mikolo yo to mona ndeko na biso fere akangaki photo et ça peut na même analyse wana basala pe même photo wana voilà tokende makambo photo wana bakangi photo mutakangaki photo za bongo Abeda Chou wa bongo bakolo rotana oza na villa wana Gombe voilà bakangaki photo na fere et comme que Abeda Chou akomi muta fere en tout cas na loba jazz soki ozokoka no baanalyse te ngai si naloba ngo ke pede aza na mutu ya kosala mpe analyse te si naloba ngo kala en tout cas ndeko na biso jazz tikela biso tosalaka analyse parce que ndeko na biso Abeda Chou oyo responsable ya kotana wana Abeda Chou azali Pakistan te ndenge bino bolobaki aza pakistanais azali libanais oyo akoli na Congo na biso asali plus de 30 ans na makila ya bakongolais en plus ye azali na makila ya ba libanais te po ba libanais baza bato bakabaka na onte baza bato yo bango balukaka kaka ba business tout ça mais ye Abeda Chou azali libanais o alata makila ba congolais azalaka peu gentil na bato nyonso bakendaka kotika badon ba place ebele asoutenaka pe baninga na ye soki baza ba problème tomonaki na masina awa oti soutenir ndeko na ye Junior le Malemba Maman Nangai. Ça c'est l'enveloppe. Oh les alliés enveloppe. $2000. Les alliés enveloppe de $2000. Un, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Moi na papa le Malemba et ça là qui biso vraiment très bien. Lelo ebima ke Abeda Chou abandaki na jibe ayena fali lelo akomi mutafere abwakisi fali. Na lobi boy relation bazaki nezaki fali. Na lobi boy ici akomi mutafere. Te côté wana kutu na kota te parce que omoni ngai bandeko na biso akotana pe na mekai ko s'informer balobi ndeko na biso fera yo kaka kombo ya Abeda Chou na sangoke libanais moko boya mesana kokaba. Oui. Donc batu balongola na mitu na bango ki aza pakistanais wana eza lokuta ba jazz baza batu ya lokuta ba jazz baza batu ya kolandaka te bango baza batu ya kolandaka te bango bako expliquer biso nde pede pose à la propre il faut bakaka kisi bo il faut se limiter à pona il faut kisi il faut limiter il y a information ya bongo nda yebi yango très bien faut boka bassin boka rande donc c'est ça donc ndeko na biso Abeda Chou azali pena libanais pena ya solo oyo akoli na RDC ba camarades ne baza ba congolais yo ebi aza ba entreprise ebele à part ezaka rotana te oko expliquer biso parce que na lobby ebima rotana te baza nanu na so baza bon ken ebima nanu bateka diamant ateka diamant ateka ni kutu diamant kopa diamant ebi yango te voilà bango bana ba kopo basala ka ba alimentaire ya kolesa ka batu ya déjà
totanga kombo te lokwa ba déjà ba Congo futur baza pe na ba immeuble na bango ebele na mboko yo donc ebele ya ba blague te immeuble ebele Rotana na zano immeuble na bango ezata ke na immeuble mo ba luwaka te eza immeuble ya bango immeuble na bango ba louer ça et pas ya société wana ya Rotana parce que Rotana eza partout na monde eza na Afrique du Sud eza presque na ba pays ebele Rotana bato ba louer ba bike ba kolo Rotana eza ba bedashu donc jazz avant ya koloba ba information luka information mutu pakistanais te aza ni diamantifère aza na bato basala ka ba cope alimentaire bateka biloko kolia baloso basoso bike bato bakoma ko baise bato bakabela esu ba congolais te eza ba jazz Libanais moko bafungoli mutema aedaka ba congolais akoma zwa biso neti bandeko na ye ale tokomi kosala ba mission moko boye ba mission bonde ko bimisa biso ba aventurer abeda sho sikwa za mundele ayeba teke mutu asali mission bongo aza na ye amsusu ati mutasima akoyeba ngo te peut-être just faire lukata beda sho linga e ako linga e kutu te abeda sho ayebi kutu te ke o soki aza PD soki aza abeda sho ko linga pe PD te donc eza biloko moko boye ndeko na biso jazz ava ya koloba likambu balolaka Pelolem Fondation Believe Vumuka donc il appelle ça Bambote Prince Yahweh Likolo Versas Adel Djoko Bagou Danger Sœur Nathalie Neymar il y a vu ça Prince Yahweh Liban fois continuer ne Fondation Believe ça la non Fondation Believe et ça la doit bien ndenge na ça vient na Patrick Mayangi soko ye Kinshasa il faut ça la makambo bien talande to tambo na ba Yves pas moi doit accompagner maman Billy donc Billy Vumuka donc il vient na Gauthier Mascotte ndengo zo ya Kinshasa salisa toujours ba misala Richard Amelin l'international Angel Moussoeli Makizembe Touro pesoko ye et ça la bien pour na badon et ça la peine très bien donc il vient na commandant Cousteau les gens n'aiment pas les gens Coco Arafat donc il te ngira tolo bakena ba analyse ya ba jazz wana il faut ba ça ba analyse soit il y a vie à Fabregas faut ya fana mingi na Fabregas ayebi ferete voilà via ferete ayebi via falite ayebi via nanité voilà le lot soko ngosa analyse ya vie mutu faut que nati biso to défendre peut-être likambu ya Abedashu to keti na Rotana to luki bato basaka na Rotana ba meka ko expliquer biso Abedashu za nani asala kanini to koki ko sala jamais mission ça ko luka information ya mutu to luki peut-être est-ce que ne ba benga ke pakistanais wana aza libanais o akoli awa akoli a plus de 30 ans na soki bakanga ki photo na ndeko na biso fere senga kinde bakanga na ye photo so en plus bakanga na pareil photo ya fere na pareil photo ya fere de ye asali yango bes soki baluki baloba ke na fere abotoli fali Abedashu soki babi fali abimisa ba video oyebi jour ya balance na parking ya Grand Hotel tala ndenge Abedashu afanda na fali en plus lobby alia kutuna mikate lobby tozalaki wapi na nini na Rotana tokuta sur les places ni na ba trésor banza o ajibe bavali na Abedashu donc elakisi ke kokanga photo na mutelakisi teke bokomi ba camarade c'est ça Abedashu azali camarade ya fali parce que ba Abedashu bakopera na ba artiste international neti papa chéri pire vient na ye ya kati jazz avance asala ba biloko boye fatu na kata biso allo ken piana allo jires izaneni mutu boye asala kanini azanani no jazz yoka na otindelo voice moko boye yo o lobela makambo na otindelo na voice c'est ça en plus yo casserole yo zara mutamaele oke ko sangana na émission bongo ndenge nini yo casserole ba isenga mabe yo casserole na bosana ko mezana yo casserole pas ki wana. Comment c'est fait-il ça l'analyse mobo sans bosa l'informer sans objectif en plus n'habite bazana pour ça ba se plana bango to bazana pour ça ka ba kotsa ba nombre de vie na ba site na bango siko dia so ba betisa ko fimbo na ba information ana nyoso ko c'est la libanais abatu Abedashu so Abedashu as décidé que abi bon garçon na oyo est-ce masoko ne pena pas siko ken bon ba mona na ndenge mutu azana espoir ko aider batu action tala na ndenge kimbaseke ganga ki kuna tala mbongo ndenge totika na image le canon bat ba mona na ndenge kimbaseke il a tela biso na image il est claque tela biso image et ça la plaisir na sœur Nathalie Neymar Prince Yahweh li boss de boss et ça la paix Junior Mawete Junior Mawete Philippe Muka na Diva quand la émission koto Diva babi Diva les Diva pozomona bino mokoti to na maya ndenge mai pena ezonana monano oyo ya masuwa itabe konana
biso c'est na pepo à la santé on menene qui madame ya bakuba mwana mpire na koya kaza ka boka bassin atika Jazzy nanani Jazzy Mumbaya Jazzy Mumbaya Jazzy Mumbaya chu 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 Jazzy Mumbaya Jazzy Mumbaya chu 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 Jazzy Mumbaya ni pas alaki Yoyo Kasserole azalaki Yoyo Kasserole azalaki c'est mission akei batikali kaka mibale yo nanga chu 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 yo nanga chu chu nani azalaki na 23h wana basisaki émission Yoyo Kasserole asaki ni akendaki na ye akendaki Yoyo Kasserole te okosa akendaki ya solo abengi pena kena malele ngana kena nga batikali bango mibale batikalaki Mumbaya yo nanga chu 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 yo nanga chu 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 tolanda image ndenge Junior lemba azalaki accompagné par ya Bedachou botala ndenge tiango egangaki $2000 ya ba 500 jour nga na mona Bedachou na tongi mbala moko pale Wabi ya joto mona eba ma vie bongi biso mbama kona Junior Lembalemba. Donc Junior Lembalemba siko camarade nanga depuis kala na mona kaete na mona wabi ke na mona nanga ete. Foto lukaye. Master nanga to benga na wa ba sega ba pigeon ba ipen. Ah Junior Lembalemba. Na ko to nga immeuble papa. Master no ye yo azo souffrir papa. Initiative aboye. Yo yana TV on va ndako critiquer ba jeune ba vie Louison Mbata peneske ba sepela ba vie Jimmy Belao ba ko sepela makambo vena nga Louison Mbata bolanda ba biloko ah vie Louison benga ki obi meto moni ba saka na mutu no sule ba photo nyo so bo mona depuis to bande miso to zo inclissé wana ezola sake wana fa ya sule sule za patron mi tuka bo mona ya sule wana mituka wana ezana la foutela déjà Ken ezana bureau moko te ya musicien na Congo oyo depuis musique ebanda azana makambo yo sula azana est-ce que cela rosa na flatter jamais cela rosa chef Ali pe ba flatter bazala te edi badiata abonga Koko di la so vivaka bien abonga donc botika ba biloko wana ya kotia na restaurant munene na ferme ape na ferme Soule asomba appartement na ville kala ya tongo kutu avant kutu droit chemin bima azana ndako na cité du fleuve barré votre révarata un jour nzambe atena âge à 50 ans na somba tenda kuna cité du fleuve Soule asomba ngona bomwana ken balasima bandeko na biso wana va sala na liste faut kenda ko vérifier information batika ko yela ba tout pas comme internet ça on il pas miyaka voilà merci beaucoup alors to landana no image ya Fondation Tosunga na elongo na président fondateur na yango Junior Léon Lembalemba en collaboration na l'entreprise Sokin avec le DG Abed Achour ba sala ki tourner moko purement humanitaire na district ya Tchango ba banda ki bongo précisément na quartier Salongo na commune ya Kimbantseke wapi esika bakendaki na libota ya le jeune Abed oyo abotama na malformation. Kasi après avoir collecté une émission, tout la mokayamona mboka Junior Léon Lembalemba, le DG à Sokin Abed Achour, alobaki bongo olie atinda enveloppe na yena musika ye singala ki akita. Inde te na komina Kimbantseke pona komona mwana oyo azali na kombo na ye bazali bandoi. Ndenge boze komona bilili batika kimituka musika pona kokoma te na libota ya Abed ezalaki musika esengeli komata bangomba bazelo. Le DG à Sokin malgré ba multiples occupations na ya lobaki ye akosalisa baki te na libota le jeune Abed pona kotika contribution ndenge bozali komona na bilili le DG ya Sokin a remetaki enveloppe moko constituée de $2000 mbongo oyo ezalaki pona esalisa na ba intervention chirurgicale pe ba frais ya hospitalisation kasi na suka na yango azangaki maloba te Maman Nangai. Ça c'est l'enveloppe. Oh les alliés enveloppe. $2000. Les alliés enveloppe de $2000. Inshallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Après avoir qu'on remettre enveloppe bana ya quartier salongo ba sepelaki ba yambaki na esengo ba accompagnaki inde te esika oyo akendaki kozwa motuka po a continuer périple na ye. Kasi lokola mituka etikalaki bongo na quartier Sekomafu na Njili kuna pe ba marcheur balobaki ba koyamba junior parce que à côté la bango bitumba ya makasi ba konzi bayokaki mbela pe bayaki bazwaki gain de cause banda bazala rétablir na droit na bango balelaka toujours ba mona mwana mboka Léon Junior Nembalemba bolingo na bango na mwana mboka Léon Junior Nembalemba pantalon na bokaba bayambaki le DG Sokine na esengo lokola atambolaki pamba te azala qui na 2 camions de 30 tonnes na kacha ba mituka wana ezalaki bongo na ba saki ya loso ba saki ya mungwa ba carton ya tomate ba carton ya pio di ndenge bozali komona ba carton ya poulet ba paquet ya ba jus ba paquet ya mai ba biscuit bref ba produit nyonso oyo Sokine ezalaka na yango à titre symbolique ba remetaki bango quelques biloko alobaki na bango na mois de septembre akozonga lisusu lokola le DG ya Sokine azalaki na ba occupation belé moyen a accompagner mona mboka Junior Léon Nembalemba te na siège ya fondation ezalaki te atindaki kaka biloko ndenge bozali komona na bilili après avoir koleka na Sekomaf bakendaki bongo te na siège ya fondation tosungana oyo ezwami na route Mokali quartier Malonda précisément na commune ya Kimbanseke wapi esika bakamion nyonso ezalaki na biloko bozali komona ekendaki po basopela bana ya quartier Malonda kuna na siège ya fondation ba mama na ba papa bayaki ebele plus de 1600 membres bazalaki kozela mwana mboka Junior Léon Nembalemba bayaki na fondation bato bazalaki ebele biloko ndenge bozali komona basaki ya loso basaki ya mungwa ba carton ya poisson biloko ezalaki ebele en tout cas ndenge bozali komona bilili bana ya quartier Malonda te na mois de décembre bakozala toujours ya kotonda mwana mboka Junior Léon Nembalemba na maloba na ye atalisaki bango importance ya kozala mambo ya fondation tosungana elekaki kitoko toluli Le 4 ou le 5, on s'est allé l'opération. Maman, mais ça sont les candidats par rapport à la fondation de Soumana. Les candidats, c'est boyé. Pas je la oubela. C'est la première fois que on a dit pas ça. On a dit que ça là hier. Et que les photos, les gens ont privatisé. Ils ont pas volé. À mon aïe. Maman. Pardon. Okopesa biso impression par rapport à la cérémonie ya lelo tomoni Sokine na fondation tosungana baye kosunga bino na route Mokali réaction na oyo Sokine esali atore na biso junior en tout cas mama kobanzima ite na mama baklamwe bana Mokali kota ba Mokali kabo première fois esali na route Mokali totoni na esema makasi en tout cas Sokine biso tona Sokine biso tona yo pesa na kosa somba biloko